doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à Lelo, Bomoningai, Nazali, Kutukoseka, Nebandele émission parce que Makambo Yutikokwe la biso. Soke zalaki biso bangai koloba César Ngadi omoni bino bato ajale lo bokote la ka présent fachi bozo kotela bato makambo mais makambo yo to witiko mona lelo parce que to bisa bino ke fachi azali mwana nzambe bato ba yaka esprit ya mabe bango moko nzamba ko confondre bango donc bino moko boyebi actualité oyo ezali siko vidéo oyo ezali na ba réseaux sociaux et panzani d'une façon virale boyebi vitesse internet bino moko bomoni sekele ndenge bimi bomoni bandoki oyo ya Congo bazali komona na mingi bandoki oyo bazali ya Congo bazali batu oyo bazali à 100% congolais te. Tolobi te que ce que vous allez à 50% vous allez congolais te. Non, vous allez congolais mais vous allez moitié congolais. Parce que biso ndeki toza bosoki lelo mboka na biso ekufi to kena mboka mususu te. Ba ko benga na biso baba vous allez congolais ba misusu baza wana moni azali côté musu rwandais, mususu côté musu burundais. Donc ceux qui est simbité na mboka na biso akena mboka ne wana mususu. Donc bien wana tozo monake tant Noël Chani aye na masolo oyo il y a des pères et des mères batu mususu et koti mobulu o ba vizengai o bonaboy un jour ekoleka loi wana ekoleka Congo za ba congolais yo po kende France faut zo identité mais po kende mboka ko zo identité te osana eloko te ya mboka na biso elakisi ke mukolo mboka kotikala mukolo mboka yo yaki koya totanga ki classe totanga ki balobaki so to botami tata moko mama moko te to kobenga na ba demi frère nakosi yangwana yo ya koya tata no congolais mama no congolaise te to mama no congolaise tata no congolais te to so ba demi frère boni lingo partager même responsabilité na ngai ona nini okoma chef du village okoma chef coutumier ona nini oyebi poni ba bomaka amwena ntap oyebi pourquoi ba bomela ba chef coutumier belé ba kufina à partir de 2011 qui 2018 ba chef coutumier belé ba kufi oyebi tina ba bomaki bango po histoire za la soute ba oba mingisilo bazoko ya ba comme ba chef coutumier oyebi te que quand un vieillard meurt en Afrique c'est toute une bibliothèque qui se brûle souci na bango ezali ba vieillard ba za la soute ngai ya loba na onions ngana za congolais de père de mère bato musuba komba congolais na 1900 o koko na ngana 1900 ba musuba congolais 1800 mais to zonga 600 ans avant Jésus-Christ yo koko na zaki nani koko yebisa ngake mabele na bino yango bozo kosana bozela bokosana bozela ngai neti ngana za 100% congolais Doudou soit mi aza 100% congolais sukoyo loi Jani et kwa mbete biso na nini neti en France balobi que avant au comme président de la République ou bien occupé ba poste moko régalien il faut ça 100% français de souche biso étranger et ko sala biso nini mais bato yo ndeng musicien moko loba ba bwaki libanga na mulili o alobi yezuye bazali batu oyo bazalaki na infrakata ba monike et kokwela bango donc nakanisi batu basi ba comprendre sujet na biso alelo bo moneke onde to komai na titre bo moni mama na biso fenda to féliciter na bravoure na ye na courage na ye mama na biso Nelly o avandi na Belgique ndenge to monaki abimisi sekele oyo déjà ngana bandoko monaka ezaka ba marque wana donc mukwege papa na ye burundais soki pe totali face à mukwege ngana ndo mona déjà ba faso ya mukwege oyo eza ba congolais te
ba face ya ba Congolais ba Zaïwa et banaka Mukwege na face wana ezalaki ya ba Congolais tenga nazalaki nango na sa motema na boyeko bimsoso na bimise okoma César Ngadi Mukwege azalaki na yebo bimisa ki ba nationalité na été sikoyo bo moni bino moko mama na biso Nelly et puis ton botala na vidéo to la bino bozomona aza naturel bomoni mutu azokosa bozomona o batindi azokosa boko sentir mais mama na biso Nelly albi akola na Bukavu atanga na Bukavu atangi bato bazali donc à 50% tangi donc Mukwege donc bazolo bandi azobimisa kaka mbala moko Mukwege mushobekwa atangi kamere donc yazotanga donc nalika moko zomona kutu so tuni mutu oh 1 + 1 oh mais égal 2 donc omoni ndeka zoloba donc na hésitation te puis bozo sentir penza que maman oyo azokosa te et puis maman mukolo boba kosa ne so ezalaki boya basalaki ngole msuna kasa ya bazui bato ajalelo bazui bataliban po bakosela Mukwege makambo bino moko bolanda maman na biso Nelly a pesi bato esengo moko parce que y rien à voir na politique muluba pe muluba te IDPS te mais bazo tout naie na pasteur Bobo pasteur Bobo donc petit frère na ya quartier donc ya kana ba dossier moko ko sakanate yepe mutabimisa yo Mobutu aza congolais te na Kwebe Kimpele donc vraiment na sepelaka na ba recherche na ye donc pasteur Bobo et puis ils appellent pasteur Bobo parce que pasteur Bobo aza donc journaliste était au bazolo bake neti biso ya ba fasciste pasteur Bobo rien à voir na côté na biso mais abimise biso makambo sali biso esengo bino moko bolanda botala vidéo ya mama na biso Nelly na Belgique o azali ko ba bo sentir penza que azali ko kosate. Restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Mbote mama biso mbote papa. Namuna kombola yo? Kombola nga mama Nelly. Mama Nelly. Oui. Ozamona ya Bukavu. Na botamila ko na ngana za irebuka. Na mwana Bukavu na botami na Bukavu na koli pe na Bukavu. Kata makambo ya polémique yo. Polémique ya makasiante Kamere ba Mukwege mama na yazali muzibaziba. Papa na yaza Burundi. Na yoka boy. Ezaka boy. Mukwege papa le Burundi. Burundi. Mais ma akoli pa ya mama na yo. Obi banini. Na hivi kana botami na Bukavu na koli na Bukavu tout ça. Na za mwana Bukavu. Balobi atanga la Bukavu. Ye Mukwege. Oui, balobi atanga la Bukavu. Atanga pe na Bukavu ko? Atanga pe na Burundi. Mais Congolais 100%. Non, ça 100% te papa na ya za Burundi. Comment papa ne? Mais na yebi kombo ya papa na ete na yeme na yebi papa na ya za Burundi. Na bazo ko la Bukavu. To yebi ya za Burundi. To zana bana mingi to kodi sika moko kuna mbe baza ba Rwanda. Lokola ba mushobekwa. Baza ba Rwanda? Mushobekwa. Rwanda. Baza Rwanda. Bokabere. Kamere pia za Burundi. Oh. Mama na ya za Mushi. Maman Mushi papa. Papa Burundi. Est-ce que on se anti-campagne? Osa anti-campagne Mukwege po okisango ausa candidat président. Nazali mutu ya mutute. Nazande congolaise c'est tout. Na koli na Bukavu c'est tout. Nazali candidat congolaise. Maman na papa belge. Papa belge, maman congolaise. Mais na koli pa ya mama na ngai. Donc mwana muzungu. Muzungu na sema. Est-ce que osa campagne anti Mukwege? Nazali kuna te. Osa kuna te. Makambo yo za matata makambo yo le bata Swahili que tout ndimage bala kivu banda le bata Swahili niko nasema neno ya sawa, neno ya kweli na vitu la komea chibote Bukavu basi mitafichika kitu hapana kufichika kitu. Merci. Bino mo botolanda mama na biso Nelly to féliciter mama Nelly obimisi sekele ya bandoki ya Congo. Bino mo botala kake MONUSCO na ba mama oyo Dr Mukwege operaka batambola na este po babenga na MONUSCO alobake azali na ba arme
sophistiqué te ya kobundela M23 ba kende mais botala docteur Mukwege azalaki contre que MONUSCO a kende. Est-ce que bino boko comprendre penza congolais penza des pères et des mères a lingate que MONUSCO est kende. MONUSCO le ndenge na lobaki ne mission na nga moko boye le cas MONUSCO siko FARDC zo bundana M23 donc siko FARDC et l'équipe MONUSCO. Pourquoi le président de la République na biso alingi ne kaka ba problème te pour parce que ayebi ke ozala nani ochilibaya a gagné en 2023 mais président de la République omoni makambo oyo ya ba nationalité douteuse yo mtosi sang omoni makambo susu donc vraiment loi wana kaka ndenge biso to moni fo ele kaka mama na biso lelo eye na maboko ya biso te bol barbato jalelo e bimi na mama na biso neli to féliciter to sengi parce que maman neli azomona na déjà que aza maman moko ya tembe donc mutuku to kokoka ya zate donc azolo bango aza écoute na programme ta bimika batuni bona pour azolo bambala moko ayebi bango peza bien bo mona mutu soki azokosa te bozo sentir penza que azali ko kosa te ba Mukwege maman ne azali muzibaziba papa ne aza Burundi na yoka boy Mukwege papa le Burundi mais ma akoli pa ya mama na yo obi banini na yebi kana bota mina Bukavu na koli na Bukavu tout ça naza mwana Bukavu balobi atanga la Bukavu ye Mukwege oui balobi atanga la Bukavu atanga pe na Bukavu bon atanga pe na Burundi mais congolais 100%. Non, ça 100% te papa na yaza Burundi. Comment papa ne? Mais na yebi kombo ya papa na ete na yeme na yebi papa na yaza Burundi. Na bozo ko la Bukavu. To yebi yaza Burundi. To zana bana mingi to ko desika moko kuna. Donc vraiment bino moko bomoni makambo biso to bandaki ko kanisa parce que ceux qui congolais aux apenza congolais de souche. Oza penza donc Congo ango eza ya yo oza na mboka mususu te Rwanda te Burundi te mais oko zala na raisonnement moko neti biso boza na raisonnement neti ba misusu te donc tout marqué courte pause publicitaire na biso boyebi le 29 donc tozali lelo tozo tourner émission o ezali jeudi et kokota vendredi donc lobby tozali na concert munene na Kisasa oyo concert du siècle oyo vedette nabiso star nabiso de renommée internationale Fally Ipupa azali kobeta na stade de Martyrs donc ezali événement moko au saranate et puis ozala occasion pe akoya ko lakisa disque d'or na certifié oyo azui na France donc vraiment to sengi na bino surtout samedi le 29 ba porte ko forma déjà à 10h bozala wana tozali ko lakisa bino bande annonce relative ya concert Oya Robeta na stade de Martyrs. Donc restez connectés sur Clébois Original. On revient tout de suite. Donc avant d'enchaîner, le 29 octobre, rendez-vous Ezali Moko na stade de Martyrs. Rendez-vous, il y a concert du siècle, il y a Fally Ipupa. Fally Ipupa, donc disque d'or, certifié, on a 4 disque d'or. Donc Fally Ipupa, on a Congolais moté Mamabe. Congolais lingi muninga de bota na star neti Fally Ipupa. Bota ndenga bandi carrière na solo longwe pa Kofi afinga Kofi ta bandi ma solo ne premier album oh ba yembela ye ba betele na bandeko na ye ya quartier la te on simbi deuxième fois simba te aye bout deuxième fois simbi troisième fois simbi bandi ba featuring ba tutu ba zo seka azo sala ba featuring ezala boité ba tutu siko ba banda ba featuring. Bon moi kazaki na avance et puis mutu mo ka solo la bien. Fally Ipupa aigle, Fally Ipupa za numéro 1, toute tendance confondue. Wana sanangaj que moi za numéro 1. Muto za contre Fally za bien te, za muto ya mabe. Fally azo pesa donc lengi na mboko. Fally petit nanga Fally. Obi ke Fally ko bomo na bilenge. A bomio na bilengi yo daye ya tikali. Bilengi yo Fally pesa. Donc Fally azo sala honneur ya musique congolaise donc yango na osenga na bino nyosu le 29 donc na stade de Martyrs. Toya ko soutenir par patriotisme neti donc honorable Zak Alobaki to soutenir Fally par patriotisme parce que azali ko représenter donc mboka na biso na mokili mobimba na côté de la musique on est fier biso ba congolais d'avoir Fally Ipupa comme musicien ya mboka na biso. Bino moko boito landa toujours na ba préparatif ya concert wana
Donc, Fally Ipupa, la star, oyaza natif, ya Bandalungwa, Bandal Paris. Donc, à Zoaki Carnaval nae depuis place Bazalaki, Kuna na Maki, à Tamboli na Chango, à Yakipe Kosuki Satina Bandal pour à Tala Bandeko nae bana nae ya quartier, ya Bandal, tozali ko laksabino botala Carnaval wana ndenge sali pagay na kati ya Bandal. Donc, tout le monde est d'accord pour un concert où il y a les 29. Donc, restez connectés sur Clébois Original. On revient tout de suite. Bino Moroboiti Kolanda, donc rendez-vous ezali lobby na stade de martyrs, donc parce que Fally Boyebi Bilenga Pesaka, Fally ezalika à lobby ba congolais comme de bazalate Afrique Mobimba et kozala na pona ko soutenir Fally. D'ailleurs équipe na biso qui ça c'est déjà prêt avec Gradimouya Adi Londolé pe azali na pointe pour na couvrir événement oyo. Donc tozongi na sujet na biso tozali koloba président de la République tosengi na yo loi wana Jani. Il y a Noël Jani Leka. Parce que ezali loi moko o ezali kocha ba kal na batu oyo
bazwa te bakoki kozala na bango 50% okokoma na yo commerçant okokoma na yo soki PDG soki wapi mais baposte régalien au ministre ya nini au premier ministre au président de la République eza réservé pour na Congolais, il y a 100%, c'est normal. Au gros que les États-Unis d'Amérique, au gros que na Belgique, na France, ceux qui ont ali 50%, bah poste mususu occupé en côté, et ça coûte discussion té. Président de la République yo ebi ki ozano mutumoko olingarate ba problème lingite ke ba taxé o ke président de la République fachi akomi ko gêner ba tumususu azali ko banga Katumbi azali ko banga donc Mukwege azali ko banga Kamere donc boy na boy non botala na no photo na la Sabino ya Katumbi azana lien nini na Congo Katumbi botala ewana donc papa étranger maman étranger donc abala étrangère botala nan siko so tozani na guerre na Rwanda o tozana na guerre na Togo akotela nani botala penza photo na lagisi bino bozotala bino moko muto aboya lingo comme président de la République bon totika quand même ko sala ba GP qui présent au pe et comme nango donc mututu a witu apaye a comme président donc vraiment toujours senga penza na bakonzi loi wana ba député bino bozakuna loi wana bosala noki eleka parce que lelo makambe bimi ya Mukwege nga Mukwege na ndo bulele déjà ngai na manka Mukwege to be na finga ete ngai pseka Mukwege ke donc politique ezali bloc opératoire te politique ezate ke donc ozosala opération chirurgicale donc ya ba mama ba plan ba mama ezate politique beza makambo ya mystique donc oyo nano mona na bloc opératoire to mona na politique ngai pona ngai na peseki docteur Mukwege na epse tikala na oka na médecine au lieu ya na politique parce que eza deux choses complètement différentes et makambo ko mona nano mona te ezali te que ceux qui tozali ko benga ezali kaka ke ngai na peseki conseil na Docteur Mukwege atikala nae na médecine ke aya na politique. Mais président de la République alingi loi wana te po ba monaki neti ke président de la République a komo tinda Noël Tchani po akale ba misusu ba bandosa la légion na Katumbi ba bandosa la légion mingi na Katumbi wana kutu Mukwege ba to ba bulete ke azo banga Katumbi siko président de la République boso ki na appuyer loi oyo qui est le cas et comme ke boya on a président de la République net alingi be élection ezali be élection mo ezala transparente. Donc, ils ont net var et continue à ya seni. Donc, le côté koloba, ba kola ki sa, ba ko le même ralenti tant ba to azo voter aux mona yango. Donc, on a présent linga ki na e loi wana ezala te mena. Ndenge penza grand boule, ndenge to moni penza président de la République, loi on est fait le cas parce que to utala ka bo Mukwege to boule la ki tala maman na biso Nelly. Maman na biso Nelly ozomona penza mutu azoloba ne longi moko penza donc ozomona za naturel aza ku hésitation te po ayebi bango donc azoloba penga na yebi bango to kola na bango azali papa na zaboy mama na zaboy Bukavu na botami na ko na ngana za irebuka na mwana Bukavu na botami na Bukavu na koli pe na Bukavu kata makambo ya polémique ya makasiante Kamere ba Mukwege mama naye azali muzibaziba papa naye aza Burunde naye ezaka boye Mukwege papa le Burunde mema akoli pa ya mama naye oyebi banini naye bika na botami na Bukavu na koli na Bukavu tout ça naza mwana Bukavu balobi atanga na Bukavu ye Mukwege oui balobi atanga na Bukavu atanga pe na Bukavu ko atanga pe na Burundi mais Congolais 100% non aza 100% te papa na ye aza Burundi comment papa ne mais nayebi kombo ya papa na ye te na ye me nayebi papa na ye aza Burundi na bazokola Bukavu toyebi aza Burundi toza na bana mingi tokoti esika moko kuna mbe baza Barwande lokola ba Mushobekwa baza Barwande Mushobekwa Rwanda baza Rwanda bo Kamere pia aza Burundi mama na ye aza Mushi maman Mushi papa Burundi donc ezali makamo e bimi na poisa donc to marqué pause na biso publicitaire ya ba partenaire na biso boyebi bino moko Kodia Simo Wami Business Restaurant Galaxy Mambo
Pichu Kitenge appartement, Sepela TV, et puis salon de coiffure Nabuso, il y a Saint-Denis, El Binto Coiffure, et puis sans oublier gigiling.com. Restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Codiassimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiassimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kilelo, qui t'apparte, Pichu Kitenge, tu as opé appartement na kacha poto, solution monani, ozana posa ya salle à concert, salle ya mariage, Pichu Kitenge appartement, osala location ya restaurant, obenga qui t'apparte, Pichu Kitenge appartement, ozana posa ya événement, au défilé de mode, oh ba mama ba roya réunion, oh soki nini. Pichu Kitenge appartement qui t'apparte. Oza na besoin ya louer terrain. Oh na bana otumbaka ntaba ngai na nenga poto zone industrielle qui t'apparte. Pichu Kitenge appartement. Olingi ofungola oh ba bureau qui t'apparte. Pichu Kitenge appartement. Numéro ya téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na qui t'apparte. Pichu Kitenge appartement. Olingi ko sala achat ya lupangu na poto, ozana Kisasa, ozana Ngola, Pichu Kitenge. Ba Kitenge ba ebele me wana qui t'apparte. Check. Bisanga balobi bonne nouvelle surtout pour la bana Kinshasa peuple bana wa bazala province et surtout pour na bino ba diaspora botu nanga nini yo lingaka kosomba biloko yo lingaka koteka biloko balobi site fungwami na kombo ya Jujulink o bazoteka ba laptop bazoteka ba portable biloko ya malamu balobi soko lingi yo koma membre s'inscrit kaka na kati ya site biso yo moko kota na kati Jujulink o komona yo moko makambo etikala komona te ya malamu
Ah, Gigilek, depuis Kalayo Zalaki wapi, pourquoi tu as dit que na kati ya site pour découvrir ma merveille biloko, oh tikala jamais kozala. Aujourd'hui, vous pouvez faire la différence. Aujourd'hui, vous pouvez faire partie d'une communauté. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir gratuitement des téléphones, des PC portables ou encore du cash pour vos achats. N'attendez plus, devenez membre de Gigilink. Vous avez le choix entre plusieurs niveaux. Bronze, argent, or. En devenant membre de notre communauté, vous vous donnez la possibilité de naviguer sur Gigilink Store et Gigilink Pool Free, être informé des dernières informations d'emploi dans votre communauté, utiliser les produits américains à moitié prix, vendre ce que vous n'utilisez plus aux membres de votre communauté, recevoir des lots gratuits. Premier arrivé, premier servi. Gigilink souhaite fournir à chaque membre un ordinateur portable à prix mini. Nous souhaitons donner à chaque famille de la diaspora, de Kinshasa et de province, la possibilité de s'équiper en matériel informatique de qualité. C'est la raison pour laquelle nous vendons des PC portables neufs à partir de 149 $. Ne tardez plus, visitez gigilink.com. Ne tardez plus, visitez gigilink.com. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolti yango ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc on a besoin il y a câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant zalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bien. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bien. Donc c'est Sepela TV ça. Ya Banamboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec l'expédition là. Toujours. Salon Member One, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure.
nayebisaki bino na kati ya Paris na Aubervilliers awa mobimba mbisi esalamaka kaka na Galaxy Mambo. Ata ukei suka uzunga na Galaxy Mambo. Petit histoire ya mbisi na kati ya putu awa c'est la Galaxy Mambo. Papa mama olingi olia mbisi ya munene oyo Kimambangu na 137 rue André Karma na 93 300 na Aubervilliers oza mobimba. Restaurant Galaxy Mambo awa na mikili ya poto kolia poisson frais nde secret na bino. Tala poisson tala nde babimisi yango. Tande ba nyengele ya matungulu. Kitoko yo wapi. Ekei Saveur, savonnier, savigné. Biso na aussi sangonga moko. Fona benga bat misusu. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. De retour sur le plateau, bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces relatives à nos partenaires. Donc merci de votre fidélité, restez toujours connectés sur Cléboa Original. Vous n'avez pas tort parce que 5 minutes, il y a Ngonde Makambo. Donc Sikoyo, pour te conclure émission Nabiso, bato ebele bomonaki parce que Congolais loko ya koseka, ya mabe, yende ya kosepela tiango po asambwisa mboka na ye. Oya kitoko jamais akoloba yango bomonaki mbula inondation et salami ezali banzela oyo kanambe na mama solo kanambe mutatika ezali Félix Antoine Tshisekedi ayete Félix Antoine Tshisekedi azoya kobongisa mais komaki nete loko moko ya moquerie yona nazali kolakisa bino botala pe ba photo nazoli bino ezali na France na Paris na France na pays Macron na pays moko donc moderne na pays moko donc ezali vraiment pays donc yamakasi pays industrialisé pays ezali parmi ba pays le ya puissance ya monde mais botala bozomona inondation mbule betaki bomoni ndenge maye dindisi ba mituka bomoni ndenge ba mituka donc mbule za na camarade te wana za Paris nazo sabine ezali Paris bomoni inondation pour Congolais azomona kaka on dirait inondation ezala kaka na Kisasa. Donc to tika motema mabe, to tika kosambwisa mboka na biso moko parce que biso nde mutu tokotombola mboka. Soki ka mabe bokolobela yango bien mais ekoma sujet ya moquerie te. Bozali koseka botali elengi nini na comprendre te elengi nini bino boyoka kapo na koloba bosoto mabe ya mboka na bino na miso ya bato nyonso tu. To boyite donc critique constructive ezali malamu po masolo pousse na soki critique constructive ezate opposant bazate masolo ko kene bien te mais oya ko sekaka mboka na bino po bozokanisa bino bozokanisa ke inondation esalamaka kaka na Kisasa na lakisi bino moko bomoni inondation awa na kati ya Paris bomoni ndenge bamituka et dindi na mai. Donc sikoyo tokomi presque à la fin, il y a émission Nabiso, je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Mais tout récapituler donc en guise de conclusion, tout ça, l'issoussou, qu'on rappelait binoke, mukwege biso mututolobite, abimina poissa, maman Nabiso Nelly a yebi ba parana ya yebi bien, banda bukavu, mukwege aza sujet, Burundais aza 50 Congolais, 50 Burundais na kota papa na ye. Donc monani na poissa biso soki ezalaki biso bongolo batoko seli makamba mais biso te maman na biso Nelly au vraiment to féliciter et puis bazwa ki ka ndenge wana donc à l'improviste ayeba ki utu makamba ba tout nete balamo ba utala ndenge azolo bango naturellement azolo bango penza donc calmement pour bo yebake azali ko kosate mbote mwa biso mbote papa namuna kombola yo kombola nga maman Nelly donc tokomi nasuka ya émission na biso boyebika question tokomi nasuka émission na biso base vraiment yango nde makambo base totikaka yango jamais tobandaka toujours honorable Jean Moutala merci na nyonso tout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati ya Londres tokopesa mbote na Maria la beauté naturelle toujours na kati ya Londres tozali kopesa José Kanwa ki kakamene maître Weramuku na maître Rajamoule toujours na kati ya Londres tokopesa mbote
na Jano Matundu, merci na nyoso ça le rapport na 5 minutes avec César Ngali, tokei na kati Espagne pour na kopesa Beloti Mavungu, vrai chéri Beloti Mavungu, vrai chéri, ndenga mukete na kati Espagne, totikali toujours na kati Espagne pour na kopesa Zaba de Bazuba Kaïs, maître Zaba de Bazuba, merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngali, tokei na kati ya Suède pour na kopesa maman na biso Thérèse Kamani, merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tozongi awa na kati ya Paris, tozali kopesa mama na biso Mamou Adel Yombo na kati ya Val de Fontenay, Mamou Adel Yombo, merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokei na kati ya Kisasa pour na kopesa Guilhem Massa, merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tozongi awa na kati ya Paris pour na kopesa JC Diboko, témoin ya masolo na kati ya Gare du Nord, JC Diboko, merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngatoke siko na kati ya Bruxelles pour na repesa mbote na Putu de Yalola na kati ya Bruxelles, sans oublier monsieur le bon dimanche d'Écosse Mukoko. Tozongi awa na kati ya Paris pour na repesa Shai Mukenge, Shai wabalengela l'administrateur Shai Mukenge, Shai, merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngade. Babi Kisinga na Canada, merci na nyoso tout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Jerry Mukuna, merci na nyoso tout au ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Fifi Filofaria, l'homme à la Mercedes, très propre, Fifi Filofaria, merci na nyoso tout au ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Jean-Marie Chibangu, merci na ba partage na yo, na ba publication na yo, na ba débat no ça le rapport na émission na 5 minutes avec César Ngadi tokei sikoyo na kati ya Shell pour na repesa Dieu de Kumbi masanga Dieu de Kumbi, merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Et siko na kati ya Gani pour na repesa Vieux Marcel ya Marcel Massoudi, merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toko sukisa ndengi boyebi ndengi to mesana ko sukisa toujours na doko tolo na biso. Jean-Paul Djamba, merci l'émission Parlons Santé et puis nous surtout au sala rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate Kanambe akozwa masolo Nambuchu Penadikos. On doit mettre sur pied et dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai, tu vas en